esengo tondika omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balanda émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka bongo de cité na chaîne na bino Libération pe bino bato kozwaka libako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Ko like ko tchaba commentaire ba si je so pe ba j'aime na bino pe partage tika nzambe alola apambola bino. Merci na bino bonso oyo penza bo pesi biso bongo matoi na bino pe maboko pona kosungaka biso na mosalo tozali kosala awa ezali esiko to analysaka ensemble bandeko na ngai. Alors lelo vraiment na analyse na biso tozali ko analyser nyonso ezoleka la République démocratique du Congo pe tokokima mbangu penza la prison centrale kotel sabino maya o makoleka kuna pe to mekana no vraiment ko analyser est-ce que Chilombo azali bongo penza moto oyo bato bakoyo kolike pai na ye tope Kabila. Est-ce que bato pena bakoki pe opesa ye maboko na mikolo mizali koya poete asunga to pe abongisa la bisika oya bunga ki na République démocratique du Congo pe to kokele bongo ko talisa makamo makoleka na Katanga bandeko na ngai to analyser ensemble o ezali ezute ezali siko to lobelaka mboka Congo da banze bandeko bayike batuninga boni Bruno Mimbenga te Bruno Mimbenga azalaka bongo moko ya résistant pe aevra bongo pe na kati ya parti Nouvel Élan boyebi makambo ba koleka bipai na bipai nde esengelaki na bango penza loi ebimaki bongo na parti politique na bango ete ba pema moi tango moke pambate oyo ebimaki esalaki penza malamu te suite ya bopemi na bango ezalaki pona vidéo oyo kabula lompesa zona na bango tozo. Vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez les potins de masolo o asalaki boy o alobi boy baso kanate masolo wana izana tinate moto elingi koyokana te moto yo alingi koyokana te etalié na bolole na ye. Ok, je pèse mes mots. Moto alingi koyokana te awa biso tozala makambo ya mboka Congo bano bakoya lobi totikela bango mboka mobimba. Bon ngai longa lobaka pona dire na somi bali na kati ya Lamuka Muzitu c'est Matin Fall Madidi soldat du peuple. Bozala bomoko tabandaki leo kitoko na pasi tile to komika potolia gato mboka na peuple to sepela après le peuple mangeya embouye bino bozala mayele biso be bana bino peuple to be mayele to lingite to ka bininga bangunya baseka biso talomoni balobaki nini balandi mbongo ke ba papa bozala mayele nga za mwana biso concert ba kolona ngai to abana bozala mayele kimia zala to koma matina suka ne pepe asepe na bino to zala ka bomoko. Bon na ndenge ya vidéo oyo lolenge ekatamaki pe lolenge lobamaki alors patron na bango tope mokonzi ya Nouvel Élan amonaki ete ba communicateur ya Nouvel Élan bato banso o bazali ko evre ba cadre ya Nouvel Élan ba lekate na etando eke ti na nouvel ordre mais to banze ete na mikolo mizali koya mwana mboka fumumpa akopesa bongo mbako ete bango so bazonga na betando eke Bruno akozonga ko sensibiliser bino po bino bato bobenga ki maman Océan Bruno abungi tozo sepela na komba na yende ngaza ko sensibiliser ngaza ko loba en tout cas awa ayaka ko sala analyse na bino ayaka conscience ya pepe kasi des partis politiques na bango et puis ça qui moi mobeko la loi est dire mais c'est la loi atabiso to kozanga ye kasi na mikolo mizali koya toyebi ete makambo makoleka malamu akozonga ndenge basalaka bande ko ngai prison makala e kondongwa ba prisonnier ba beleli ba bengi balobi maman Océan pasi ezali na prison de kolanga tala pe biso belela pona nini tozali koyeba te bande ko ngai boloko ezali esiko bali ko te ya moto ya mbala mibale po abuki mibeko bamemi na boloko kasi na boloko oyo ya biso ya Congo moto abuka kana epeta muso mibeko te menkanda tope bokosi moko boye ba dossier eza na prison makala ndeko na ngai ezali pasi moto pona lipa moto po bakosela ki viole moto awa la Congo soko ko kufunda mutali boso eza na raison ko sambeza kati ba moko ba mapeo na boloko kasi ya passe na kati ya prison makala wana prison makala basala ki yango statistique ko za ya 1500 personnes ou 2000 nde ba belge basala ki mais lelo prison ezali na plus de 8000 ou 9000 prisonniers
esika kotia bango ndeko langa eza te ndako ya 2000 personnes botie 8000 personnes ndeko langa boyebisanga bozoboma bango te lobi moleki bakufaki 12 lelo la prison bakufi 10 ndenge na liboso na bino bato babengi balobi pasi pe mawa bamosi ya bobelela ndenge bato bakokufa kuna na este bakokanga bakoviole bakoassassine ndenge pe biso awa tokokufa na kati ya prison makala Félix alakaki na biso ete baboloko ekozala te akokanga yango akobokesa kasi boni ya yesu koboma na prison makala mai moali te bandeko nanga lotiliki moali te batona bakobika boni balobi mai nde bomoi bandeko soki mai ezangi na moto akobika ndenge nini moto akosukola ndenge nini akosukolela mba na ye ndenge nini akolamba mwa moteke ndenge nini akomela nini bandeko na ngai bali na mai te eumeli ntango molai sikoyo bato bakokotela bango na mwa lobido oyo ya 1 litre et demi ya eau vive 15 000 francs congolais moto wana boloko akosomba ngo ndenge lipa oyo batekaka yango mwa 2000 francs 5000 fois na boloko fois 2 fois 3 po na biloko ya kolia ezali te ndeko na ngai bakosaki biso koloba ete Félix abongisi boloko nga moko na bandeko kokele ko rendre visite na bato na boloko pasi pe mao kasi eloko moko bandeko oyo esengeli bato botelemela bino bato bolandaka makambo bino bato botalaka bino bato bokolinga lobi bokoba bakonzi ya Congo mpo bokamba c'est le moment ndenge bolobaka lokota eli français ntango yango oyo bolandela makambo oyo mpo lobi mpe peuple amonake bosali mosala kitoko ole tokufela kaka tukubianza na prison makala ndeko langa oza na identité oza nango te vome kuti ozanga na identité oyo bakokotaki opesa ye kanyaka mais tango oza na carton wango électoral lokwa toaka na identité te bandeko langa tango ozopesa bamba 1000 francs na se eza soki na 6 barrière batia wana ndeko langa tango okobanda na polonte obambi carte na wana 1000 francs bapesi yo document ok na document place okomi bavérifie opesi 1000 francs balekisi yo na vérification pesaka nango ya malonga te okomi de 1000 francs na wana eza lokwa laisser passer donc faut pas que tu la carte te balekisa na bango yo po futela mbongo koza na carte on suppose que soki oza na carton olakisa yango seke batiko te okotraine wana il faut bamba bango 1000 francs moto oyo yango moni bandeko mosusu bakokangela bafamille na bango kanda ndeko soki bakoya kotala bilo te makokia te aza na 10 000 francs alinga sombelo mwa mai na mapa kasi kokota na ye na porte ekosila 6 000 tia komaka epana koyelo boni ayekaka tali obosololi yango moni mingi bakoya te transport mpe nzela ezali ya malonga te alongwaki ngasani tia koma na prison bandeko nanga bato baosouffrir makambo esengeli bayi politike ya mboka na biso tolobela likambo ya prison makala bandeko baosouffrir ntena ya prison makala bisika bato bakolala ezali ka tia likolo no 1 mètre na chambre moko bakoki koza 150 sikoyo tia 1 mètre 150 na bavandi na mwa couloir moko ya mokebo bato bakotembwa baposo bandeko nanga bato bakozoka solo ebomi bango mpo ani be ndenge avandaki boye soki alali akolala kaka boye moyo tia likolo boye te moyo tia likolo te ndeko nanga bande otiaki boye bakolala mpe na bilamba te mpo molunge eleki balongoli bilamba sikoyo na nsima oyo ezangi mbeto poso ekotembwa maladi ekozala wana bakolela bakokufa balali mibale bakufaki misato babimi maladi epesi bango lobiko loli ya malonga te tala prison est-ce que na mikili ya bapaya baboloko mpe yali bongo toyebi boloko yali kopimela moto liberté na ye ke abika te lolenga bandeki kobika ya mikolo na mikolo kasi ezali te onyoko moto oyo so pimeli ye lolenge akozala na ya mikolo na mikolo yo zwi ye lisusu konyoko ye ndenge wana kozangisa mo teke
C'est comme bambongo o ebino boloba na biso ke bobongisi boloko bokomisi yango kitoko bokomisi yango malamu boloko batu bakomi kolia malamu boloko batu baliaka malamu ba prisonnier ya politiki po batu balela vita e camera na komi na boloko na leli batu bakolela tango ba libérer Masaro batu baleli pa Masaro azalaki patron abanye ko pesa mbongo Vital Kamerhe azalaki patron komona bato bako souffrir azwi mbongo apesi bobimi na bango bato baleli balobi ah bango bakei biso to bandeko sala pala bango to bandeko bika. C'est comme moto oyo a détourné ki mbongo ya komiso ko bikisa ba prisonnier na kati mais prisonnier oyo likolo ya lipa kaka yimba ki pona nzala bakanga ye ba mema ye wana po moto ko défendre azalite moto ala ko bika. C'est comme ngana ko tula ngai ba avocat ba bola bazakate on a bien bamboka musu bato bazala misolote na classe na bango batina bango pe ba avocat oyo bakele pona ko défendre na Congo bazakate po bakele ko depo ba kamusu eza kule za bakaya mawa moto ako yebe soti na bete ya 5 ans likambo leyeba nitina te asala eloko te yango ba avocat oyo ba avocat bino bolingaka misolo e bato bazanga misolo na Congo ba avocat la bango bazakate o basambela bango pe la bosolo tala bisika justice ya mboka la biso ebungi justice ya mboka ekomi corrompi justice ekomi nde ya bato baza na misolo yo soko oza na misolo te ndeko nango konyokwama kasi bato mosusu mpe balongolaka balolo ya misala te esengeli bobele cour constitutionnel ekeli kolongola bango cour mpe corrompi est ce que akolongola bamagistrat ya mabe bongo oyo bakomapaka bato sa moto asamba ndeko nanga sa tina ya likambo kaka olembi oyoki kanda mpo balesaki okanyaka yo wana otindela boloko. C'est très dangereux la Congo de Kolanga. Biloko kolobela na mboka eze belé pe ya kobundela yango o biloko boko négliger ndenge bolobaka lokota li français. Biloko boko tala pamba melali biloko yo lobi ekobebisa bato bayike. Bande koto tele maintenant na likambo eteli prison makala ba prisonnier batomboki. Ba prisonnier balobi tolembi. Mais mbele na bango ko suka balobi mamo se ya nganga loba toko kokate bande kolanga. Bobongisa bosa la prison mosusu po bato pe babika malamu okoti mutu na boloko yoko boma ekuni ezali gouvernement mosusu ezali Zaïre monde à part baza na président la bango baza na ba gouverneur baza na ba premier ministre la bango kuna nde bato bakobika malamu gouverneur soka bimi abandi yekuta zozwa nde basi bako uta la cité ko sala kindumba ba tomi na bango ko sala kindumba la prison makala les comprendre bisika bato bako souffrir mais bandumba ya cité bako kende kuna po kula nde bako futa bango bien on suppose po bako yepa gouverneur a réceptionner mbongo nyonso ya ba côté na ye o ba pesa ye donc bango pe bazala bakambila bango o bakenda ko sala recouvrement ndeko langa mutu muso aza na prison makala soka bimi boye na libanda omoni olobinga la na libanda mutu awuti poto akendaka na ye kosala ba ambiance ba chetemba akendaka na ye azonga kaka po kombo na ye eza analyste donc ye na boyo kwa fete meba oyo siko bazali konyoko baliaka vungule ezali te bilei bizali te biloko bako pesa prisonnier na kuta nango o poni biloko kosaka na kokite na yebisi bango bolia yango te naki kosombelaka bango biloko na mwa mokeo nazalaki nango na bitikala bimalomba ko poso na omela bako yako kanga ngabi boye nde boliaka changement yango yo faci beto yeyo ah peuple congolais pona nini to kokosa ndeko na ngai pona nini soki bakabeli olei obeteli mutu na maboko moke na lokuko olobi mutu na za mabe bandeko nanga ana tikaka mwa bapoeza likamba Kongo toki mambangu sikolo kwa toleki la prison makala toki na makambo eza kosalama na Katanga. Ah, Congo est un pays vaste. Congo va diviser en pour supporter mboka la besoté. Est-ce que Dieu a dans qui zoba et sa nation oyo? Peuple congolais pour nous ôter la valeur na oté. Ce qu'on ngoye ba valeur na yo de kolanga. Talande to enrichir Rwanda. Talande ba mboka ba paya. Talaka téléphone portable. O ba osala ngona makila na onde kolanga. Téléphone portable matière nango ezala mboka la ya propre ezala mboka la bazo boma yo po basala ordinateur bazo boma po basala téléphone portable o bazo teka yango cher o sengela ki congolais nyoso il faut ça na téléphone ya kitoko parce que matière euta ke pa ina yo mais makila na o congolais nde sali téléphone portable
il faut ba boma mutuna, il faut ba sasa, il faut ba kata ba iba matière, ba ke ba sala pe ba tekelo cher. Po bominde kona yo, po botola téléphone na ya malunga. Mais sengela ki mwana ya congolais ta première to ya maternelle, aye ba dia ko sala téléphone portable. Batangisaka bango koma ko sala ngo po ezali na mboka na biso. Esengela na Congo to yeba ko sala ba arme. Esengela na Congo to yeba ko sala ba bombe po matière ezali awa de kolanga. Pozo tuna motuna te. Lelo Poutine, Satan 2. Matière ozo dondo la ngwa zuwa. Esengela batangisaka biso ndenge ya ko sala bibundeli wala po babanga biso ndeko langa. Il faut to bana ko créer bibundeli na nation na biso congolaise. Pour être to repousser banguna. Mais bibundeli wala matière ezali awa bazo peso accepter. Dans la place bazo memo na distraction. On lieu to créer mayele la biso to kele ko sala ndeko la biso moko asala limousine. To la kisa ngo bozobeli. Ote ba pesa. Le Congolais lingelo ko yete. Madin en Congo Congolais linga ngote. Aliga ka Chine, aliga ka États-Unis, aliga ka Kedeboy, mais à Congo, Congolais ko consommer en ngote. Et longue ta bande ko na biso aimer nous vivons. Dès to za vivant boto linga la. Ndeko langa likambo o ba katange balingi basala. To bete yango po eza malamu te. Tozo boya tribalisme bango balingi ba créer les biso. Tala ba katange ngona bilongi na bango na morphologie bango na baza ba katange. Mais to kene le pe tozo ngabana batongi katanga. Ce sont pas les nos frères baluba. Tango boyoka baluba kat. Eza baluba o ba fa na katanga babote mina katanga. Bato basali musala ya katanga, ce sont pas les katanga, ce sont les baluba. Bangole bato batongi katanga wana. Ba katanga ta bamoni baluba babongisela ba katanga, ba yeko sala ce sont katanga ba benga na baluba kat et comme il trouble, oh Mobutu yeko boma biloko na nyoso ya 44 multipartisme pas comme ça biso la un père partiota, papa moko, maman moko Mobutu c'est kokoko ngbendu azabanga mona mama yemo. Bande ko nga merci ko ba katanga ba ngi bazongi ce soit eloko wana. Tala nde ba osala ba réunion. Tongo butu pokwa. Tongo midi pokwa baza ko wanga. Bomoni bango sala ba komi ko sola. Ba beto sala bloc. Biso ba ese Moïse Katumbi ya katanga. Ata beto okele poto olia mbongo ngo sala ngoma bete. Lia na opo mto kutena nango. Metolo ba bo sola to zolia. Moïse akatanga. Katanga ya bongo za. Katanga lo kwa Moïse za. Na tentire wana. Katanga ya bongo za. Ya milatre. So katebeka to pesa katange ndeko nanga to voiler bilongi na biso te to loba la vérité en face mboka la biso toza ko teka ngo biso mo ba congolais pour to lingana te mais voilà réunion na bango lobby Kabila refuse OK au moins Kabila au jouer rôle na ndenga osaka la bato abendi bilo na mopepa bendi konya bendi bilo na mopepa po ebi boza la posa na ye ndeko langai bakatange botiki loko bosala Katanga c'est le Congo Katanga c'est pas un pays Katanga on est tongami pe na bakasaya ba yaki wala baluba batongi yango baluba kati batongango basali na mine batongi Katanga tozala un poto bunda contre le Rwanda contre bato bazo bundisa biso et non contre biso moko na kokotaka ba étranger ba impérialiste po bazo makasi pa la biso lelo oyo ba Congo pe ba koloba basanga na bango na bango ba o pe ba koloba to sanga na biso bangala pe bakei et après to botini division non na betimbela to boyeloko toza un et indivisible bana un père par tueta papa moko mama moko mokonzi moko to ko bunda Congo ekozala un et indivisible mutu tout oya koyana mabela Congo akutana mokeli parce que Nzambe ayebi Nzamba kela kilola akela kipe mokeli Nzambe achaki moina yetando ati akipe sanza bande kolanga Nzamba akela kilola biloko tout wana na 4e jour achaki ba luminaire pour éclairer la nation yango nga nazo ya ko éclairer bino
Mais na kotuna bino mo motuna bato na mayele. Lumière na ba luminaire ni ya kaliboso. Bino bato botali makamata lotiliki. Ba luminaire na lumière ni ya kaliboso. To analyser bo pesa ngabia. Ndemo ko yeba valeur etumba ya Congo. Mais nzamba yebaki. Alors il faut la tchaitondi. Pour séparer les eaux avec les eaux. Maëli Kola Mayase. Ezaka na différence tango yo Congolo ko yo kande kono séant de la presse. Ndobi mato bunde tumba. To bannir batu nyonso. Oyo bazo ya koluka division mabe. Po balia na sanya bapaya. Po ba distraire ngana onde kolanga. Wala nde to kobika. Ezezu ezute. Ezato analyser. Yango na ko pema momoke. Pona tchaka ba poyo sala. Ndeko na ngai ya un sérieux problème. Lelo oyo. Élection et Kosalama sous pression. Mende Kodanga. Na loboko to ya mobali moninga nanga. Na oyo nde ya mwasi moninga nanga. Na maito na mokili. Omitungisa mipenza na kosala mombongo moninga nanga. Toko kudana esika ninye moni. Tango toko kende. Soi-disant pour une élection, oyo kozala sous pression, soi-disant la négociation, kabuya zwa yamba de kolangai, yebisa bango, semelo toko balande to koleka sabango en direct. Tango toko kende, kozala sous pression, ya maponami, sous pression, ya négociation, sous pression ya balo électoral, toko kutana esika nini peuple congolais. Na awandela kominanga ko benda singa poto silisa. Toko kutana na bino esika nini. Les politiciens congolais, est-ce que va vendre un trône de mon peuple? Est-ce que les politiciens congolais, est-ce que va conserver une nation congolaise? Les politiciens congolais, est-ce que de Kodanga, Tokokuta na esika nini? Bokeba. Le peuple congolais, devoir sacré, Tobunde la Mabele. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Devoir sacré, c'est opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons notre pays. Sortez au milieu des politiciens de Kolanga. Tokokuta na nayo esika nini. Na ngambo nini. Na poste nini. Parce que nga nazo senga na yonde to libérer Congo. Pour to libérer Congo, ezo senga ngai na yo to analyser na to lobela mboka Congo. De Kolanga la ande la sukisi. Nzambe ya lola azana tout et chacun. Mais yeba ete Tobunda. Rien que la guerre de Kolanga. C'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Ce qui te bundit de Kotosa le Romote. Merci Nakabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Pekwaku na montage. Merci na Papa Dieu directeur de recherche stratégique. Et merci na Sango Mokonzi parrain Bemiso Bangai. Ba pour Mentangola no bondia botar de bono itla RMC ko komela bino. Mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondomido et pourquoi pas le number one océan de la presse JKM Djinolo soit mon ami de tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Merci na bas équipe à soutien. Il y a océan de la presse congolaise. Merci à la maman missionnaire, na plus 32. Merci à la maman Odette. Merci à Anita Babé. Il faut que moto. Merci à la Koko Lumumba. Merci encore une fois à la Suisse. Maman Jolina, maman maman Dolo, maman Samuel, maman Pierrette. Merci à plus 31 Mboka Giwanzambi Molonga na Sylvie Mwamba. Ah moto langato obengalate. Merci encore une fois. Nabino tout oyo bolingaka biso ba mama ya moto mojali moto mozima mite mama ja salam alaikum. Merci na mama pasteur, merci na mama Jovi, merci na De Brino na Autriche, merci na bana South Africa apôtre de Sambina Guy Lompinga père double na nana Lompinga Guy, merci na famille Lompinga nyoso pambate tozalaki bongo na assistance pe kosunga, merci na bino tout oyo boya bo kipaka océan de la presse équipé pour la terre États-Unis d'Amérique mana nanga na kunjana nanga, merci na Yanga Mokonzi, merci na coordonnateur, hein, oya océan, hein, pareil océan, hein, moto a simba rappela makambo océan, papa Michael, Chamoussa, maman Célestine, ba plus 49 la chabienne, qui l'a mais bokile le condé femme pekato jeleta le take tumba, totele mapenza, hein, parrain, il y a émission na biso ezali bongo papa Alfred, na maman Clarisse, hein,
coordonnateur azo coordonner za bongo papa Michael Influence papa Michael telema to sala musala hein papa langa G3 na mboka ya Désiré Botuna na Mama Elisabeth Botuna na Australie de Bruno to bunda parce que lelo to tambolité ka to bien nzesala biso défaut to linga to kitame makambo vraiment effréné biso alors bo aider maman Célestine locale mais là maman missionnaire ndeka to yoka kele bino to sala elle a chabienne pour te permettre to kende papa Michael na yebike biloko mususu ezokokate mais il faut que conseiller abela en tout cas merci l'équipe à soutien bino tout se mobiliser tout sensibiliser parce que semaine auto banda il faut to attaquer to ozana ba enseignant to moni to reporter kaka to kina makambo meloko pasta nzamba sungi makambo so to okena ngo poto lokalo ndene kozela mais en tout cas to bunda parce que to kutala ba enseignant ba maman to mobiliser mingi ya kosala les alliés parce que faut éveil patriotique et tambola pour lobby opération Jeanne d'Arc opération Sauver le Congo merci l'équipe ya soutien ya CNT live na lipasa langa inobo continue ba stratégie bilo pe ba congolais conscient ba stratégie parce que on va faire la guerre rien que la guerre le Rwanda ne peut pas dominer sur la République démocratique du Congo wana eza Congo te ngai na bino to kutela soki yeso été mais moi ko benga et ça la moi bien manananga yebisa ndeko nanga na boende hein abenga kande to salaka merci na bino nyoso tozana posa soutien na bino po to tambola talande to vani mama pasteur to zela yo mama Jovi botelema botikela ka mama hein kuna te place à mama Jolie mama za sérieusement malade mais nzamba zo bikisa ye azo kende azo songa bino pe botelema papa Michael ko sa musana ye to telema na jeu d'ensemble potale lo to lali ana pono mbenga il fallait to kenemo makambo bo mais to lali semaine ko ne fallait to za la conférence de presse to benga total sa pole makambo eleka mais ka to ko bien za no fait défaut on to beli bino bato bo songa biso botelema na ba valeur mbongo ya mongole ko kota te to ko lia pe la ba voisin te mais bino pe bato bo tindika biso pole lo makambo ekoma to ko no lécher mais biso to lobi vérité teti to ko kuta bisikani biso to bola biso ko kende bino bo tcha biso maboko à Kabouya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce qui est soit été, donc écoutez la mission de la Bible. Bye. On a ni Jean, ou bien Jean. On a déjà adhéré mon parti à Moïse. Hein? Ton fils d'adhésion à toi ne pas même ça pas qu'il arrive. Deux fils d'adhésion. Hein? Ok, Jean. On a mis un ngapi. On a mis un ngapi. On a 18 ans, oui. On a 18 ans, oui. On a 12. Je ne sais pas si on a 12 ans. On a 14 ans. Donc, à Batoto, il y a un quoi. Mungile data na oui. Ah, ok. Data Kouyembele. Jira ko ni nani? Nicole. Nicole. Mon Dieu, mon a adhéré mon parti à Moïse Léa. Ok, en tout cas, mon a fait bien ça. On est bien ngapi? On a 13 ans. Ton un bel fils d'adhésion. Ton un bel fils d'adhésion. Ton un bel fils yako. Ton un fils yako. Ok. Njo, voyez nos chers amis politiciens. Vous voyez, c'est ça l'ensemble. L'ensemble vient de faire adhérer les enfants de moins de 18 ans. Ce sont les enfants qui étaient au terrain, leur avaient donné tous les fils. Tous les fils que vous voyez, ils ont distribué ça. Voici l'ensemble. Ensemble pour le changement. Dans toi aussi. Ah, quoi sur les affiches. Parti politique. Ensemble pour le changement. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci. Le membre, le camarade de l'ensemble, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 10 ans, sont les enfants. Okay.